eza journée na biso ba maman le 8 mars. Mais toza penza na sengo te papa. Po biso awa tozo sepela. Mais tozo sepela quand même penza te. Toza ka ndenge wana po ba maman na biso kuna bazo souffrir na Goma. Pasi bazo kima bana batikali bitike mibali batikali ba veuve basi dans eza pasi. Yango wana nde tozo kumisa journée yango eza bien mais eza la moi passe. Eza malamu te pona ko fêter na journée ba mama ta batu nyonso baza na mawa mboka eza na mawa na este bandeko na biso bazo kufa bana na biso bazo kufa ba papa na ba leki ba mibali na biso bazo kufa donc moyen vraiment ya ko fêter fête o ezate la journée ba mama ba sepelaka ba mama ba sepela ndeni guerre ya na mboka eza bien te batu nyonso ba fêter te lokola mboka eza na bitumba tina kofete journée de la femme ezate makila bato ezotanga kuna eza lokwa ya biso bando bakolanda biso journée oyo elobela koni na boga journée toyebi ke bamama nde basalaka monjele toke na bar bapapa batikali na ndako balambi bapapa baza na eloko te bakomi su na poche na biso tolesa bango souffrance Matolo mingi bana membre balandi ya chef Nzamba Nzamba le grand bokatier yangwe bolole mosenzi motama kolongulu na ya biso podcast télévision bana membre chef Nzamba Nzamba na bino tikate balobi ete journée des femmes journée ya ba mama to dans la journée de la femme balobi ete mwasi il faut à la mwasi ya makasi mwasi il faut pas à la paix on note mwasi ka côté la papa mwasi il faut à la mwasi mobile yango ete balobi ete journée de la femme donc journée oyo ba mama bata ko célébrer ngo il faut maman azala maman moko makasi azala pe maman bonzenga akosunga be famille donc batala ndenge moko na papa soki papa bimi pe boye maman pe bimi ezala be malamu mon équilibre et kota be na famille na ya biso podcast télévision yango ete na pasaki na bino te lelo nga bino Nzamba na sula na ba maman to me ko partager pour la journée oyo ya libe ndenge ni to sula pe na ba papa basawana pour na toko ba pété journée na biso pe ba papa pe ezala te kaka ba maman maman to me kana ko panza na mwa masolango pour la journée ona ya biso podcast télévision na lobi te bo partager émission yo bo like ya libe malamu mingi mbote mama na nga merci papa mama na nga na monyo lelo za journée ki toko ba mama eza journée na biso ba mama lelo le 8 mars mais toza penza na sengo te papa po biso awa tozo sepela mais tozo sepela quand même penza te toza ka ndenge wana po ba mama na biso kuna bazo souffrir na Goma pasi bazo kima bana batikali bitike mibali batikali ba veuve basi dans eza pasi yango wana nde tozo kumisa journée yango eza bien mais eza la moi passe merci bana membre wana bomwete totra mbote mama na ngai mbote papa mama na nga tomono lelo journée de la femme molati liputa te mbongo ya te komo na ngali felo mena le logo te la luka pona somba journée ba mama po bino ba papa bolamba fufu na matembele po la mère ezaka cher donc yo komono be mama lifelo na teka masango na kambi ye ka c'est bon liputa lati te liputa la na le lamba te sombongo eza boseli biso pe plateau que somba journée de la femme to tiki ba papa na ndako balambi la mère na Thompson biso to lambi toyena wenze mekasi mama na nga meka kolobela biso bando bakolanda biso journée oyo elobela koni na boga journée toyebi ke ba mama nde basalaka monjele toke na bar bapapa batikali na ndako balambi bapapa baza na eloko te bakomi su na poche na biso tolesa bango souffrance zwa image wanya masha mumenu yeyo ok mbote mama na ngai mbote papa mama na ngai boni santé bon santé eza malamu mais eza malamu te malamu te ndenge nini mpona lelo eza journée ba mama tokosepela le 8 mars journée de la femme bon tozosepela mais toza na esengo nango te kozala na esengo nango te ebongaka ndenge mboka ndako na biso nyonso bandako na biso eza na esengo mais bandako na biso eza na esengo te a partir ya este ndenge bamama lelo mpe na este balie te balati te yango wana biso mpe ndenge toza na kati ya capital boye tokolia te tokolata te batalela biso makambo na biso ya Goma kasi na ngambo ka tomone mama musu pe batongi maputa balati bakotambola tolati te ndenge tolataka bamama balati baza mokie bamama balati te baza ebele po tozaka era boye nyonso na maputa
metala biso na wenze kolata eza te biloko mpe ezotambola te mbongo mpe eza te toza na susi na bana ya mike bazokata na maboko bamama azembi bazokufa mbona liboso tokokende wapi mpo bana mayele bazosila mama nanga mekano koyebisa bana mama bakolanda biso malgré tozali na mwa pasi kuna na este meka koloba nanu journée de la femme oyo eza be kolobelo nini mwasi akoki kozala be lolenge boni journée de la femme ezoloba boye mwasi fo aza na lolenge ndenge mama akoki kozala na lolenge na ye eza kotika ya papa kolamba te mama fo alata mama fo asepela na ndako abongisa ndako alambi aservir bana na ye me tokolamba ndenge nini po mbongo akolamba eza te batapa misala eza te merci vraiment bana membre balandi ya biso polika bomoni ete mama ya mosala akotanga mwa nzimbo na ye akosala po le 8 mars moni ete bamama batomboki bamama bali awa toza mbote mama na ngai mama na ngai journée de la femme mais tomoni olati liputa te on dirait bosabote journée yango tata pasi eleki mingi na mboka oyo tokolata lolenge nini bitumba epai bana kununu epai tala bana nde bakufi kuna bamisusu toza na mabwa mposa kolata eza te papa bosiko journée oyo mama na ngai ezolobelo nini papa eza mama oyo ayebi nde aza mama malonga akolata liputa na mokolo ya lelo oyo avandi na porte ya ndako abongisi bana abongisi mpe ndako na ye makambo na ye nyonso abongisi soki akobima bimi na balabala atelemi atali balabala ndenge ezali yango wana merci bana membre yoka makambo mama alobi journée oyo ezali mama aolata be liputa na ye mama asali mpe atamboli mpe bato basepe mpe bato batali nde mama mbote mama na ngai bonne fête de la femme mbote mama na ngai bonne fête de la femme mbote papa merci paema mais mama na ngai tomoni yo ondire osepe te na journée yango walibe koteka nazoteka mpo mpasi ezali papa mbongo osomba liputa eza te bango basepeli lelo bango wana nde baza na maputa baza na mbongo biso lokola mbongo eza te tokoluka biloko ya koteka toyawa toteka mpo tolukela bana ya kolia de journée de la femme ya biso nyonso yango wana parce que mama na ngambo kuna bamama mosusu balobi ete journée de la femme oyo basepela yango mpe eza te mama este bakufi maboko bakokata bakoviole bango kote na yo lobi nini mpo na journée oyo eza mpe mpe na engomba ya kinshasa tolata mpe be maputa bon balobi mpe ya solo eza bongo tokoki kolata te mpo kuna esika bandeko na biso baza bazokufa même na kati ya kinshasa tozokufa criminel atelemi moye eza te kokotela bato bana bapele kobotela bao bambongo bachanger donc moye eza te il faut chef de l'état tela biso likambo to ya criminel eleki merci bana membre balandi ya biso podcast télévision balobi ete le 8 mars oui spécial le 8 mars balobi ete toza na journée de la femme journée ete mwasi bonzenga akoki mpe kobima mwasi mpe akoki mpe koloba ya libe malamu mingi mpe tomoni mama wa bonne fête de la femme bonne fête de la femme mama merci papa mama na ngai tomoni ovoma bonne fête mais olati te olibe koteka papa olata ndeni kuna na este bato bazokufa bitumba baninga na pasi biso na esengo posa voma ya kosepela bonne fête eza te awa siko mama journée oyo ezolobelo beni journée oyo eza journée bamama basepelaka me posa voma ya kosepela eza te papa yango na ye na wana wenze naoteka kitoko vraiment toza wana mama nanga bonne fête de la femme maman nanga bonne fête de la femme merci maman na ngai mama toza na awa mama okoki koloba nini mpo na journée oyo nasepeli me naza na place na motema mpo tala kaka bandeko na biso makili ezotanga biso tokosepela ndenge nini toza nao na place na motema nde eloko ezotumisanga me nasepeli mpo eza journée de la femme mais sikoyo okoloba nini na baete balati maputa bakosepela bayebi te journée yango mekana kotondola bana mambo bakolanda biso journée de la femme elingi eloba be nini mwasi ako ozala be lolenge boni bon journée de la femme elakisi ke mwasi ezali journée ya basi mokolo ya basi donc mwasi falata lokola femme congolaise lokola femme africaine bon epa na biso tokoki komona ngo lokola eloko moko ya sika te mpo eza eloko oyo tomeseni nango
eloko ezopesa biso pasi po tolata te ndenge mwasi akoki kolata na journée na ye po ntango tozotala ke epai na biso na este mboka eza malamu te makile ezotanga yo kosepela ndenge nini yoza na esengo baninga baza na pasi bazokima na bazamba nde eloko ezosala biso pasi yango yali bon mama bonne fête de la femme nga naza baba naloba te mais kaloba bonne fête de la femme journée oyo elobi nini mpona nakoloba te nga naza mpona nini naza na esengo mpe te esengo te mpona nini nakoloba nanga mpe te merci bana membre wana ete bokolanda na ya biso podcast télévision balobi journée de la femme mama boni mama bien papa mama na ngai mekana koloba tema tosola mwa moke journée de la femme elobi nini elobi nini tobimi te bobimi te mpona nini tolati na biso te mpona nini toza na wenze boza na wenze mpona nini kati fo se plateau oza mama moye eza te moye eza te papa siko mama na ngai mekana kolobela bana mama journée oyo elingi eloba nini mama mpe ayebi te awa tozali wana mbote mama mbote riaya mama na ngai tomoni journée de la femme oyo mekana koloba journée de la femme oyo elingi eloba nini epa na bino bamama eza journée bamama basepelaka bamama baosepela ndeni guerre ya na mboka eza bien te bato nyonso bafete te lokola mboka eza na bitumba ntina kofete journée de la femme eza te makila bato ezotanga kuna eza lokwa ya biso tokofete te mais kasi bongo bamama mosusu tomoni kuna na ngambu balati be maputa bakotambola bakosepela bakoli mpe babala mpe bakomela seke bango bakosepela ya mabe bango bazosepela ya mabe mpo mboka eza na bitumba biso nyonso toza mai ya miso eza na biso na misu tokosepela te ti mboka na biso ekoma kimia so mbongi na kimia osa journée de la femme journée de la femme eza badistraction mpo na ngai na omona ngo eza badistraction bato bakufi kuna bamatanga na bango na esami te kokunda mpe na bakundi te bamisu bakufi na bazamba bamisu bakufi bisika pasi siko biso tofeteleni mboka yango toya nayo na nzala toza na mbongo te pasi boye bamama baosouffrir vie ya souffrance ka biso tofete mpo bango bamonake tobongi te toa na souffrance na Congo ya souffrance eza makasi bonne fête de la femme merci bandeko na biso podcast télévision tozala bino elongo ba mama na ngai bonne fête de la femme bonne fête papa mama na ngai mekano koloba nano le 8 mars elinge lobelo beni non lobani papa le 8 mars eza fête na biso ba mama taka biso ba mama tobotaka bino donc eza pena fête pona biso eza pena sengo mingi pena makasi zamba komisi biso mingi bakufi mais komisi biso seke photo sepela mingi po eza fête na biso mais kato moni olati te eza problème te nécessaire nazaka femme non munyo so ebika kene naza boya ata na leste mais na femme la mesa pa tailleur dimanche no lata na kekumisa nzana mais pourquoi ka oponi dimanche olati kasi po la mbe silite mboka oya piaka na piaka likola piaka to sa nini mokonja ngo atala biso ka bena seri kuta musu ezaki baseba ba mama biso le 8 mars donc on a pena ça va pena poser mais biso ba otala donc to saka boy so totali mingi parmi misu ba sa ba maputa te mais moi mukebe basana mike basana ngo balati o azana ngo ala chopa azana ngo pete avandi to sani papa merci bandeko balana biso podcast télévision bomoni te 8 mars ba mama baliko tambola pe baliko lata mama na ngai bonne fête de la femme merci papa mais to monyo olati liputa te mama nasombaki na maputa eza nango ya kala mais nalati na ngai te mais olati te poani na baye na ngaka sikoyo mama na mekana kolobela bato mosusu baolanda biso le 8 mars oyo elingi elobelo nini elingi elobela bamama bazala belo lenge bazala lolenge nini bazala lolenge nini mama akotambola ndenge nini journée de la femme elingi eloba nini mpona bamama mpona bino bamama bon mama kaka kolataka liputa te changement na makambo nyonso na kati ya bomo ya mama achange elateli nyonso alata ndenge esenge ndenge mama akokolata nde esengeli mama alata ndenge nyonso bato bazolata bilatalata te merci bana membre toza kaka na bamama yaya mama na ngai bonne fête de la femme bonne fête bandeko balandi ya biso podcast bomoni mama na bonne fête de la femme mais côté mama na tosolola
Ah, bano balandi biso podcast tozana bino ensemble pour monete balobete journée ya bonne fête moi liloba. Bonne fête de la femme maman ngai. Exact papa. Bonne année à passer. Ah. Mais quand tout le monde kanali puta to la sili puta te. Ozwango wapi mobolo lokola ngayo modelo mboka ngo eza wapi mboka si boboma siko ochanga micro pona sana oni. Mais kasi maman nanga meka ko lobela bando ba ko na biso le 8 max yo elobela ko nini mama ko za belo lenge bon. Na loba ishuti. Mama sangana kanda eloko nini akoloba na modelo. Na modèle to ebela le 8 mars na modèle tozo teka babulu kutu position ezate mboka si boboma siko tosani to lata le 8 mars poto kenya to ozwango wapi lokola biso basi veve to kufela mibali position ezate ese mokonza mboka azomona biloko te azomona pete ke tozo nyokama problème ezate. Merci bana membre na biso podcast tozaka na ba mama wa to tamwa na bango journée de la femme. Maman Langai, bonne fête, hein? Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Ah, bah maman, baza moi, na kanda baza moi kosilika. Merci Nabino. Maman Langai, bonne fête de la femme. Bana bana na podcast monete maman, bali kokima, bama bali na kanda, batie fête vraiment na motote. Merci Nabino bana membre. Toza Nabino. Awa toza pina maman le 8 mars. Bonne fête de la femme maman. Ah, merci papa. Ah. Maman Langai bande ko kolanda biso na ya biso podcast télévision mais ko tana obe matata la boye. Okolobani pour la journée o pour na ba maman. Journée à ba maman eza bien pour na ko fêter mais eza malamu te pour na ko fêter na journée ba maman tal. Batu nyonso baza na mawa mboka eza na mawa na este bande ko na biso bazo kufa bana na biso bazo kufa ba papa na baleki bamibali na biso bazokufa donc moyen vraiment ya kofete feti oyo ezate po yo awa ozo fete baninga kuna bakufa moi te ke sala bien te ka to moni mama mususu pe ba ko sepela mama mususu pe ba ebite journée ngo elobeli nini ba mususu pe ka ba latima puta ba ke baba okobane pona bango pona ko talisa bato te ba ko landa biso journée de la femme sengeli mama azala belo lenge bon eza na mawe pona batu mususu ba okende bar bazo bina bazo mela bazo lia egosa mawa mingi pona nini na ebite so ba raisonner so pena baza ba moko o baza na kati ya mboka Kongo ona makambo ezo leka na est oyebiso ki problème eza na est ezozo bato ya est c'est que zubiso pe bato toza awa na kati ya ville ezu bato baza na Bandundu province ya Bandundu ezu bato baza na Kikwiti bato baza na bamboka moko parci par là nyonso ezaka ya Congo yo ke na baro fete entre ta baninga msu baza na mawa donc yo tango za na mawa baninga te lobi pe ekozala pona yo mutu akozala na mawa na yo ekozala te donc inutile ya ko fete inutile ya ko sepela c'est mieux ko vanda na ndako ko bondela nzambe po baninga oyo bazo souffrir baninga oyo baokufela baninga oyo bazolela bana bamibali na bango basi na bango bayaya na bango baleki na bango bazala au moins na esengo moko boye na nzela ya mabondeli na yo nzamba sunga bango amotive bango po bazala makasi lobi lisusu mabe ane komela bango te na yango wana nde na koloba pona ngai. Merci maman ngai bomonete mama meki ko tondola biso pona le 8 mars ndenge bandi kolobawa mais maman pe ba kolinga be ba misu ba okende maman nanga bonne fête de la femme hein? Bonne fête maman. Maman nangai tomoni ba fête maman nangai olobi nini maman nangai mekala koloba seke mo te pete piaka na ko koloba mambo na te mama mboko ngana yoka ku kanda eza fête na bino ba mama to fête te na fête za la fête ze kufa kala. Oh donc c'est que le 8 mars c'est kufa kala kufa déjà to na fête te bata bonne vie bato ba fête biso oto na changu na yebi biso to fête te. OK. Merci bana maman biko to na changu ba tu ba yebi ko fête te mais to zakakawa na ba maman ba lobi te journée de la bonne fête. Bonne fête papa la femme. Maman nanga to mono koto lati mais to dans la fête de la femme mais ozo te kakaka olobani ni maman. Papa na zo te ke loko apaka mafuka na yeko soma mkembongo ezati. Mais bongo lati liputa te. Liputa mbako sombe ezate tata. So ba fève mbongo ko prosomba liputa ezate. Mais okolobani ni na ba femme oyo ba maman bazali ba ko sa be musala okolobani pona bango pona journée de la femme. Tambote maman bango bato bazuba lata na bango eza malamu na mukolo lelo eza bien. Eza malamu. D'accord. Merci Bandeko Balandi na Yabiso Podcast Télévision to tambolaka maman nanga bonne fête de la femme hein? Bonne fête maman bonne fête. Allahu Akbar. Bonne fête de la femme ibwa maman.
Iboué. Bonne fête de la femme. Alhamdulillah. Ah. Oh, mais wala tam no nini mama. Kaonzu billahi mini shetani rajin. Wala siko lingelo wabeni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ana Muhammad Abdullah Rasulullah. Oza musulman mama. Na. Siko o lobini mekano kotono obena lingala. Ina kiarab. Na beti surat na bisu. Mekano kotono lango suna na lero yo to sana karem na bisu ba musulman. OK. Mama alobina ki arabe au moins nga bi araka no munu wana to wana compliqué mbota mama bonne fête de la femme. Maman bazo ki maboy koloba maman nga bonne fête de la femme. Merci papa. Maman nga beto moni bolati maputa te. Toi tu maputa te papa mbongo ezate. Toi ta maputa nde nini? Mboke komi mpiaka moso mbali puta ezate. Liputa ezaki na moins cher, liputa komi cher. Kotongisa na kolata na kosomba lipapa. To sala ndeni papa mboke kufi, to vivre na passe. Makamno to ye passe papa siko to sande nini? Papa président la biso makambo biloko maman nanga siko mekano koloba nanu journée de la femme au côté no zolo beloni. Le 8 mars da se beba. E beba na ndenge. E beba papa mboke koma pia kabile ko to koma cher, to lia na passe. Kota na passe. Mais quand tomoni kuna mamu supe balati be maputa. Ba ko tambola bazampe na ba o mela be masa. Ya solo papa. Lobaka mibala bango basala place bien mais biso ba o ba pia ker mbongo ezate. To tande nini? Papa vie ezate. To le bandeni papa bon c'est la biso. OK, lele. Maman. Biso papa na ngai babi pupula journée de la femme comment ya basaki. Au monde na lati saki. C'est que mboka ekufa. Mboka penza eza nango ya kopola. Nde babwaka ona full. Na lelo ba lota biso te. Maman nanga bonne fête de la femme maman. Tata ngakutozali kaba koloba te tala nalunga mutu ndenge na zaleli tala ndenge na zata tala koloba te mbongo na solo de femme na ko wapi bokoko bazolela batanga katenga moko pasi ko loko ditela ko liate siko mbongo bilamu na solo de femme na ko wapi kaka na koma na kaka boye kaka ndeni kaka boye ko kai ko loko tala ko mwana soso mwana soso leka ngai moko mwana soso Comment ça loko dite na ko liate siko mbongo na ko de famille na ziwapi nako mwana soso tata bakoko bazoli na batanga katenga moko kuto loko dite na ko liate tala ndenge na ko ba mbembe mwana zoko mwana soso tata la mama azalite mwana soso tata la mama azalite azalite zile de femme na ko zwa wapi tata tika pesa la mboka obisa bat toko bana soso yaya passe la passe bakoko bazolela kana ko laitsa bako ngamoko ndenge moko tala base na ngai nako liani tata soma mama na ko mwana soso tata la mama azalite mwana soso tata la mama azalite mala mai boko mona mama balobiete le 8 mars bakoma ba beba na soso mama nga bonne fête de la femme mais tout le monde a liputa te maman nazoteka papa tektika ngai merci bana mambo tozana ensemble na bino mbote maman nga bonne fête de la femme yanga kuna te bonne fête kana ka tomono la liputa maman nga bonne fête de la femme merci papa pareillement mais tout le monde a liputa te liputa wana zawadi sombi na somba na nini maman nga mais quand vous tête biso ato la tibeli liputa te journée de la femme o lingelo babeni journée de la femme eza mukolo ba mama ko mama akoza bendenge nini mama akoza la ndakisa pona ba mama mususu mama nde azobatela libota na ye mama nde azosima ndaku na ye mama pe abomba ndaku na ye mais biso ba mama tokoma biso ba papa donc tokoma ba papa mama le belo mot très important mama nanga o lobi je faut papa bakomi banani papa bakoma bandumba papa bali ba yamuke na balabala biso ba mama tokoma mabe na ndenge nini to banino na passe to vivre na passe lelo yo komi na mbongo komi kozwa bebe nga mama ndaku na komi mabe est-ce que ezala mama rolata ndenge na passe to vivre nazo bima tongo na ke koluka po bana balia tokoteka pe na balabala bolingi te toteka tokokende wapi zandu yangone ekufa toko le biso na mama lelo journée de la femme elinge lo belo nini journée oyo journée de la femme eza journée ba mama metala biso lelo ba poto na so mama siko akoza belo linge boni mama voza la proprette pona nini bozui ezate makoki ezate yango wana
totiki tolukela bana oyo baza na ndako balia totikeli yango bana mpo biso bamama tokoka te yango wana. Merci beaucoup bana mambo ya bokolanda moi loba kuna yaka bonne fête la femme mais quand cela tu puta te ola tu puta te la tu puta yaka bama balobi ke moni ma ole bedate balambi le wima yaka bolo ba mama na ngai olembi le wima nini mama na bonne fête na kolanda bonne fête bonne fête katena zolanda yo bando malandi ya bito polika tebro mama babaye na bango le 8 mars babaye na bango le 8 mars bomonete tozana bino ensemble na ya biso podcast télévision bana membre partager émission oyo liker ezabe malamu mingi bomonete total saki bino te tozolo bela bino te sanza oyo ya le 8 mars mama ko zabe lo lenge boni mama ko zonga na angele mama ko zalo kwa papa ako sa musala ako lesa ndako peza malamu mama so papa bimi mama pe fois bima ko kende ko luka moi mosona bozwa moke nde bosangisi nde bopesi bosungi bana batangi bofuti ndako makamuto eza malamu donc tini yango na balobi le 8 mars oyo moi azalo kwa mobali donc égalité yango ndebe motuya moi si ozalo kwa papa moi si pa ko kuma motoka moi ko sa makambe belé ya libe malamu mingi makambo mobala sala ka moi pas capable pe ya ko sala ngopona le 8 mars merci na bino na biso podcast télévision émission pesa makina bino langa bino les gambo kache yango bolole mosenzi moto amaka bino de kutemba bye ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa